Saratola TV. Sila, belle vie, bozana kuna, boza invité te émission nanga. Émission nanga eza ya pedula kaka. Saratola TV. Yo leli pona nini? Omande na bimisio lo bosali live, okana kite. Yo fo zonga fo ya koloba. Omani bato batala abiso boye ba bazoba te. Saratola TV. Obosani on. Saratola TV. L'écriture n'a pas pimelier visa. L'écriture n'a pas pimelier visa. L'écriture n'a pas pimelier visa. Saratola TV. Ma chérie, mon frère, tu vas payer. Saratola TV. La chaîne qui assure, Bote la balandi nyonso ya émission na biso ya Zip Zap o ezalaka bongo présenté par la vôtre Saratola. Balobi Pitbull a su Pitbull te. Kasi ma chérie, mon frère a bongwani alinga zonga mobali. En tout cas, bote la maman nyonso, ba femme chrétienne nyonso o ba comprendre que bande ko ba commencer la campagne ya antichrist na kati ya communauté. Ba commencer la campagne qui pédé. Yo maman ozotala biso. Nanda kuna otala ka pédé wana, otala ka pédé wana. Facilement son esprit ekoki ko influencer moi na non nanda ku pa ko ma pédé lokola ye parce que o komisa e fan, o kotisie na mitema ya bana na o bazwe sika ba vandi. Ba mama boye baka ba émission nini ya kotala na bana ba émission nini ya kotala ezo influencer ba lobaka même dessin animé ezo influencer bana na mabe boni ba émission ya bande ko na biso baza ba antichrist bazo partager même fois na biso te. En tout cas, un grand merci na ba mama nyonso o balobi ke ngana ko bota PDT boko mana ba commentaire basi nyonso o bazo luka mabota aolinga bota PDT. Même il y a na biso sœur na biso sila bisalu aolingo bota PDT. Makambo eza sou maramba sila na belle vie. Oh, prenez vos chaises, regardez-nous en distance parce que ici on parle de l'antichrist et puis tozo lobela na bana nzambe. Tozo partager foi mon côté na ba sataniste. Antichrist Pedula Kevin Zwakiti. Vanda. Zwana ba associé na yo nyonso ba allié na yo nyonso. Bofana wana. Boye bana identité na bino na atterrissage place bo soukele les enfers. Na mon net na koti Régie, c'est pour ça mon kili na ma belle-mère. 3e épisode déjà disponible. Tolanda. Saratola TV. Na bimina nzala ya banda tongo musala na sali toute la journée. Tout ce que tu fais là parce que ma mère s'est mal comportée. Yango ufungana vanda nzala. Eza pona lelo te. Yango ifungana mona kana. Moi je t'ai fait quelque chose. Tu as un problème avec moi? Je n'ai pas de problème avec toi, mais avec ta maman. Si. Elle me met mal à l'aise parce que tu os ma mère se comporte mal, c'est à moi de payer. Moi je dois payer à sa place. Il faut mal à poser ma caméra c'est là. Il faut ça ma maman pour à reconnaître que na moi c'est na yo. Ouais ma caméra batté à tout kanga tellement. À tout kanga ma caméra ça rien bien té. Ma mère s'est mal comportée. Chaque jour tant aux arrêtés. Tant aux arrêtés ça va en faire awa. Elle est là. Ma mère est là pour qui? Qui a fait qu'elle soit là? Qui a voulu qu'elle soit dans cette maison? Saratola TV. Dekado dinguba soso. Dekado dinguba soso. La famille tokosuka wapi? Ma chérie, mon frère, a-t-il rigueur? Il y a aussi mon rigueur à ma chérie, mon frère. Et ça l'a été. Tala, Sila, belle vie, bozano kuna, boze invité te émission nanga. Émission nanga eza ya Pedula kaka. Pedula, Zwakiti vanda po yonde na s'adresser. Yo leli pona nini? Omande na bimisio le bosali live okana kite
Yo fo zonga fo ya koloba. Omoni bato batala biso boye ba bazoba te. Yo panza libala grâce. Ba capture bima. Ki pede na we bandi lelo te. Pedula fo mona pedula lobi na ebisio pedula chiba rigueur. Pedula ko ta voix basse. Ya. Obosana on. Tala tozaka bazoba te. Toyeba na muta oloba likambo eza buzz eya lokuta. Toyeba pena muta oloba likambo eza ya solo eza buzz te. Ndeko, osa PD faut assumer. Il y a des PD qui ont assumé leur vie privée. Basuma yango eza vie na bango basalaka yango ba PD. Assume que tu es PD. Ce que ezalika mama la moyo wanga nango na media poani. Nazana moi si nanga ya ma chérie mon frère. Depuis qu'on te connaît là, tu as été toujours PD. Tout le monde connaît que tu es PD. Tu as oublié là où on t'avait mordi ici. Oloba papa de wali aswaka na mkongoti. Eke api. Bosani. Soki pendo za mobali ndengo oloba bakata ongenga. Kende ko funda da Costa na 4e rue. To samba biso nyonso ka na 4e rue. Peut-être aux un dossier déjà yo, ou un dossier na justice mo bien ngoté. Et non ba activer ngoté ba confirmer ngoté. Pour que ba interpeller yo. Funda da Costa so pendo za mobala solo bakata ongenga, za mobali nengo zo lingo kuzonga mobali. C'est pas toi oh ya ko ça l'émission récemment, il y a pas même 2 semaines koza PD que bimarana Diego, c'est pas toi. Oh, il faut assumer ma chérie mon frère. Voilà comment les choko comme au boya poso. Hein? Choko boy poso. Au comme un rouge. Il faut assumer ma chérie mon frère. Oza pedula. Oye bimana munoko na yo moko oza pede. Omoni campagne ya ko sala ya koluka ba client ya koluka ba ndimi. Okoti sabango na kati ya libulu ya enfer ndebo kaba ba vi na bino na diable. Monde suki na nzela. Non zongi mobali te ma chérie mon frère. Yo fo zonga mbali. Ngala ebi kotoka ezara yanga. Siko yo komisu na ba live no zotoka hydroquinone e boyi. Choko nyo seke na mai. Ma chérie mon frère, tu vas payer. Non ba pimelio visa te. Ma chérie mon frère. Nga Sarah jusque là. Na atana pour ma visa te. Jusque là. Likam na visa. Ma chérie mon frère. Jusque là. Moi. J'ai aucun problème de visa. Ngate, camarade non mutabimisi ba secret quand il par Polo. Yaya, au mona pi mutake Schengen 2 fois. Ba pibeli visa ka na même ambassade. Oh ma chérie mon frère, tu vas payer toi là. Oko futa. Et na batu musu balata bango buzoba te ba pakola bango buzoba te. Et na batu musu so ebi sacrifice ba sala te po ba koma o bazana vina bango. Bauti que l'autre tente au bébé sa réputation na bango. Oloba ki oza PD, toi il faut assumer mambanda. Mambanda ma chérie mon frère, yo zambanda nanga tu na liste ya bambanda. Yo koma mobali te, yo am PD, o PD koma mobali te ozonga mbali te. Yo ozaka PD. O mwende sonye kote liyo. O komo sa ba live, batu batala rabiso, boy na boy, o lukina rigueur ya o luka. Pedula. Okomo lukana accent ya kimobali. Oso teka kimobali teka vina enfer. Va faire ta propagande là-bas. A ozana client moko te ya kozwa. Ba mama ba fongola misu, ba abakouk, ba famille bota, ba fongola misu parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qui les lobo komi ko considérer qui pédé ça normal. Pona esengo ya kozala fanatique asila ou ya belle vie. Et côté pas bananao. Dans ce ezala mwasi moko tende to vandia so na ebise tombola musapina na olinga mwana za la PD mututu oboya. Tout le monde va refuser. Mututu akoboya mwana na za la PD. Alors ceux qui ont boya mwana na za la PD, pourquoi ils ont influencé PD azo esika na kati ndako na yo.
okoma fan na PD bana nyonso bakoma soko tie vidéo pona yo koma esengo vandi otala na PD moko aosa ba délire au détruire ba couple la bato bana no mibale wana bango na ndako oyebi influence oyo tia bango parce que biso ba influenceur tozaka na facilité ko influencer ba via bato ngana na bato basomba ba robe ponga na lataki mama Sarah na ngba sala ngaka suki nde basala kio mama Sarah na olinga na somba ka bijou wana lataki osomba ki yango wapi c'est ça l'influence. Peut-être yo za mama otala na tala ka pona comédie po to pona za fana sila to ya belle vie bongo mwana no tanga otala PD wana oyebi ba sentiment o ya ozwa na kokoma na ngaloka garçon yo nga pena koma na ngaloka garçon o détruit foyer na yo pourquoi ba lobaka ba dessin animé mususu balakisa bana te po za influence na ba vie même nos émissions ça na ba influence. Tozo baby sabatu na maloba parce que toi ba personne influent. Tozo détruit batu na maloba preuve on est so na na sali publicité lo moko abino nyonso boki osomba parce que Sarah loba qui sait qu'ils aillent bien. Voilà comment vous détruisez vos enfants. Okoma fanatique à PD. Et puis salo bien, PD moi vendre oloba ke na bimana mobali tel, na bimana mobali tel. Ma chérie mon frère. Yo yaki koloba wati ndena yebeli ba mibali moi mobali moko te noko quand je parle des hommes mibali penana masculin noko moko te akoswana na moninga ne mobali afinga eto akosela ye makambuke na bimana yo et uta nulle part faut appeler pokoma na niveau yake pona Suisse Sarah motema fona kosa na bimana Diego faut akapedi noko morote na pese exemple ka net héritier na Diego nde bazala ki bazwa mo ba mésentente bakabwana sko po héritier Suisse à Diego tonga toi détruire lo bake d'ailleurs que tu Diego na bimana te c'est koza pedi noko ya na makofi to oya na insulte mususu. Un bon noko akoki jamais cause exemple là ta identité PD ba noko balinga ba PD de vrai noko alinga la ta identité PD là olinga te moi si na ya che wapi donc ngane na sabwe mobile nanga oswana na momi moko boye et puis un homme azo swana na basi donc mobile nanga oswana na momi moko boye après na ye na ebisi ke na bibanga na mobile na wana sko nga kibo moi si na ngeza wapi ozala bato kosa te pedula oza pede yo za mambanda nanga yo ko tika nga bongo te yo za da na liste ti na cheveux bleu na pe na yo 4 couleurs air mo koma rouge bordeaux yo okoma air mo rouge bordeaux soni nde sali yo mission accomplie to sali échec oko kabola o nzamba sangisi to moni kindoki oza na ngwana keno ko séduire ka bato zo continuer ko séduire muto aza chrétien solo o aza abaku kaza chrétien ako soutenir yo te bozo partager foi mon côté oza antichrist oza sataniste lelo so nzamba bia boma mukilo aboma ngo pona bino ba mama boza mayele bozo kanga ba chance ba mapamboli ba vie na bino pona otala biloko esengeli botala te biso na ministère a combat bazo ebisa biso voilà pourquoi maman Olangi o pema na kimi azako boya tota musique ya mokili abi ça peut vous influencer eza ngo musique mais to benga ngo musique ya mokili po eza na influence pe ya mabe ya diabolique na sima nango. Voilà pourquoi maman Olangi atanga ba dessin animé o ba na biso fo batala te. Cette maman savait. Il y a une influence de l'oconios de les canards à la télévision. Ce qui coûte, to vandi total la film porno. Au monde que mobile nzoto ningani, moi si nzoto ningani, ba sentiment yé. Ce qui mutazo zo sentiment na film porno, c'est que makambunyo sur les canards à la télévision et une influence na vie à mutu. Ba mama bon la muka, awa naza pour si la te na pour belle vite. To bunda na éducation ya bana na biso to bunda pona ba jeune talent na ba jeune garçon. O ba komi donc jeune garçon nyonso. Na mutu na bango ba kotisi bango ke po bonga foko mara PD.
il faut que mobimana ba PD na ba mibali ba kabela ko ba mbongo le yo sara dépense pia moi et puis ba lobango hein yo mobali kitoko boye o bando saela rabasi ngamona bando sombelo ba jean ngamona bando fashionné il y a plein de jeunes garçons génération lelo mingi ba komi mibala ba PD génération mingi lelo ba komi ba PD influencé par ce genre de personnes. Une femme chrétienne peut accoucher un PD. Moi, je suis un chrétien. Ako lingo boko la PD nanda kunae. Moi, je suis un chrétien. Ako kyota la PDT. Ils ont une influence dans la vie na yo. Ils ont une influence dans la vie à banana o. Au moins, ils ont tout sur le message na comme normal. Même salité. So message na salité mo boenanda ku ba poussière et tout. Na pesi exemple moko et comme elanga mode anandaku. Ada sa sala ba poisson, na yebisa ke chaque fois so sali poisson. Zwa poubelle à cuisine ke na ngomba mona poubelle à munene na couloir boaka. Parce que matoko lo poisson epesara odeur mo ya mabe. Lokoto bimanda kuna tongo toketo tiki bangonya suna ba classe. Tozonga izalaka na ba après-midi. Jour wana tozongi to fungola ka porte bi ke solo a poubelle e beti mbamo na zolo. Donc tango uti libanda muto uti libanda mupayanda oyo ka solo wana mais so zaki de na kata ndaku oyo ka solo te. La plupart bato ba polisa ba mpuku na bandaku bato ba na ba mpuku na bandaku. O mona ba mo ba vanda wana ba solo wana ke puku a poli ba oyeba te. Ba oyeba te. Même muto uti libanda si bango na ka solo la puku e poli Ils ont l'influence na ba vie na bino. Un bon PD, un vrai PD. A bon ba vie privée na wana parce que ils ont choix au ya sala. Mais ils ont réalité. Qui PD ou ils ont parmi bilo ke bomi li bala grâce. Pedula ou azana katiti. Azali. Azali. Malgré dossier ngo batu ba vendre la ngo te ba lobela ngo penza souste. Mais il y a des choses qui s'est passé à l'intérieur. Pedula. Motoki aba mama mape otiko kimiate. Deux faux refus. Nga na ata na poema visa te. Ya na ngote. Naza ata. Ata. Kolatisa mibala batu ba identité o bazo mérité te. Yondo zo bima komba ya mariage. Yaya. Nzambo asangisara des couples, asangisi couple moko abi pour le meilleur et pour le pur. Okutana na ena nzela na wa kipede. Yaya. Tokolela o yebi sor na bino nde boku fara. Libumu evimbaka ba mai wana ezanga kesika ovanda yaya. Réponds-toi. Tiko bata manasi masila. Po sa campagne na o ya bondoki. Po yemo aussi la sala évangélisation wana te. Yemo aussi la zarantouré na ba camarade na ya bana mamo langi sala évangélisation o te. Yako finga Belleville, on se comprend. Yako finga d'Acosta, d'accord parce que so comprendre français te. Mais c'est quoi l'idée à oluka ko détruire foyer na e? Pour aboya yo aboyaka pratique ya kipede au commissaire sujet à ma finga ya insulte ba mama botelema soki eza na mwasi mota olinga bota pede na vie botika ko accompagner ndoki oyo a osala campagne na bango ya ba antichrist nanga na bino toyebi ke libala eza vraiment pasi okoki kozwa mobali. Mais si mon balandi ma bala wala ta opété, c'est pas facile. Même bande ko na biso basi tozomona bazangi mibali te ba mama peshanga ba mama wana nyoso ba mama sila bazangi mibali te. Ba koza bazana ba mibali. Mais nanu ba komi confirmer te ba ko afficher bango ndeni po péter la taminante. Oyebi basi combien bazana mibali mais mibali wana ba osala ta na volonté obala bango te. Basa combien? Balika ba vivre kana ndengo wana kaka. Soto ke tala combat de mariage existe ka.
Soto zongi pa maman ya biso mampata na Weranson. Bavanda koleka basi babala ni balati lopete. Bazangi pe mbongo osala mariage te balata lopete. Mais kokomisa libala tina niveau olata lopete eza maman na komba. La majorité bavani na bandaka mabala basuka kana bakuti basuki wana. Mutu mo a 8 ans ya ko concevoir ya ko kola na mbongo ba maman mapa ya pasi. Etangisi ba classe alingi mwasi ba yebani ba comportement. Nzamba toucher mitema na bango ba se retrouver ti na mariage. Yo PD oya ko séparer mariage en ndenge wana. Ma chérie, mon frère, tu es pédou la fois assumé. Ba pédé ba osa elo marche pas, ba pose wanga na bango lingo sous-estimer misala wana. Ah oui, en tout cas ba pédé faut bo silika. Alinga wanga na epe nga wanga na aocha rigueur sko wana TikTok. Izala ati. Ya wani kijo. Ya assumé. Donc bande kona biso nyonso o bozuli ba couper occasion o la émission oyo bola muka ebele baza ba oluka bana bimana distraction ya makambo ozo sala sans les savoir écouter au cher ya ko soutenir antichrist oyo au sala musala na ye accompagne oluka ba client oyo akotsa bango na enfer. Mozolela mzamba peso mwana. Ako peso pe mwana. Makote ayo bimisi PD. Ba mama nyonso bozawa na tuna eka question. Papa nini? Mama nini akolinga mwana na ye liboso aboti na vie PD? Émission ezosila awa te. Naza na continuité si fona sala ba live toko sala ba campagne ba live. Ba jeune nyonso ba komi ba PD. Courage na ba jeune oyo ba réussir vie na bango na logique. Courage na ba jeune oyo balamuka na tongo mona bango na zandu awa. Mère pantalon yango yo, mère jeans, mère. O mona mususu aye pena tina vitre na yo. Otala ka boye. Oko somba jean wana te. Oko la tango te mendeko luka mbongo na sa moyo. Ah pesa. O sombi et puis oyebise na yebise ke na sombi te pona lata. Na sombi pona encourager yo o continuer ko luka. Vie yango yo lelo lobi chance ko sourire nzamba ko pambola o. Félicitations na bandeko batikala mibali ya solo bazo luka vie na bango. Eza bisengwa tangu muke aza PD mais elle a quoi? Des fois au comme il a problème à visa, ma chérie mon frère. Yaya, il y a des PD et des PD. O batuiraka. So tali penda bobi a PD ma bonga na vie. Wa PD, wa ne lo te. O baby ça va via batu yo moko bongi te. Ba vrai PD ba basa mindele te papa. Ma chérie mon frère. Ba vrai PD, ba vrai PD. Ba vrai PD. Ba basa mindele. Ba vrai PD. Yo za PD a wapi? Ya YouTube. Ko dominer sur ba faible. Bato tom sous ba geno ba ozanga tambongo ali panandaku. Ko poussa bango pembeni po comme ça bango ba PD. Il faut pas oublier, moi je change pas les téléphones. L'histoire de Fifi, n'oublie pas. C'est seulement dans mes téléphones, faut pas oublier. Makambolo baka. Tant on a zoara dossier na maboko na ina sala bémission. Obenganga. Obenganga, n'est-ce pas? Faut pas oublier. Assumer vie na yo. Nga nazo en vouloir ba PDT. Nazo en vouloir pe ba lesbienne te. Pour même qui PD na ki lesbienne wana bato baza yango ya makasi. Ba wanga na ngo so batuni bango wanga na vrai PD wanga naka. Vrai lesbienne wanga na. Ata sala ngona le passer, ata na le passer na ngana sala ngona wanga na. Parce que ezelo kwa malamu te.
Même PD, même lesbienne, ou à côté de Anakacha Makambwana Kukakutika te. So tuni, est-ce que obota mwana no lingaza PD a oboya? Obota mwana za lesbienne a oboya, nde mona bandumba. Ndumba oyebisa oke na olinga jamais mwana ngaza ndumba. Mais yemo kasaka kindumba. Pour sa vie à ma bé. Peut-être ça réalité comme ça au PD, réalité comme ça aux lesbiennes. Nazo en vouloir montouter parce que naza na droit au juger batouté. Nzambe yemo kwa za nzamba mawa. Aza nzamba bonté. Asala la grâce na mutalingi. Naza nani pona juger mutamukili. Nazo en vouloir ba PD te ni ba lesbienne. Mais ko sala yango en privé. Ezali kama malamu. Ko sala yango ya kobatama. Po eza vie privée. Mais jamais ko ya ko sala yango exposition na batu nyonso ke naza PD et comme loka campagne. Yo toko telemela on na réseaux sociaux. Ozana bana bato yo bebisa ate. Kendo détruit famille na yo. Komisa bango ba PD. So na vie ya mukio yo zala ngwana mimona ko bonga. Ma chérie mon frère obongi te. Des fois baboyi ko peso visa. Zeya kuna chango. Ngate kamara ino. Oyoka ko ya za biloba loba. Yoka. Mana lekechu. Maleko kangama kutu na lekechu zoye ba te ko kangama lekechu ya kapoto lekechu ya na ba pimelie visa restaurant pe batu ba koto la kibango lekechu zaki na ye erga ko bazo bwa ke la lekechu erga ko bwa ke la lekechu mbasu erga ko bazo bwa ke le mbasu azoye ba te kokangama koko exa kokangama na ba komo pimela lekechu visa ngabi kozana bandoki pata mamwe bando simbo ko mona kaka nga siko lokola mona ki azala nga mona kaka simba kate ya biso tozona biso na beto ya nzambe na ebinde basala mutu mabete mama atoka nselinga mabendeli nzamba ko epardi kaka pona sala nga mutu mabete yo sala ba mabe ko zongilo batu nyonso ozala ba runa na kinit. Ozala na baruna na kin baruna bangwana liona. Ozo comprendre. Ndeko ba pimeli visa. C'est là. Alobaki 2 fois. Ba pimeli 2 fois visa. 2 fois. Ma chérie mon frère, tu vas payer. Ce n'est que le début de toutes choses, le commencement de toutes choses. Tu vas payer oh. Tu vas payer très cher. Ezana ba vie abatu mususu ba simba raté. Ezana ba vie abatu mususu ba sabazwa kate ba lobarate. Ezana ba vie abatu mususu ba sala ba eza batu mususu ba sala bango mabete. Yango aussi je me trompe pas. Bandeko kangama na lekechu. Bandeko kangama kutu na lekechu zoye ba te ko kangama lekechu ya kapoto. Lekechu ya na ba pimelie visa. Ngate. Et puis ba pimeli 2 fois. Pour Schengen et bomba mana ngote. Pour ba des fois Schengen les arabes publics. Ba tu ba pona on a ba système baza. Tout. Ma chérie mon frère, toi tu dois payer. Yo, il faut fouta. Il faut foutre. Mon na réseaux sociaux. Mon de to sala na biso ba mafinga na biso. Ah tala yekuna puchu munene, ça passe. Mais quand tu touches à la personnalité ya batu mususu obo baluka vi na bango na pasi récite na bango eza kombo nzambe yo lingozo a récite na bango komisango gloire a ba PD. Yaya, okomi na problème na nzamba lola. Nzambe mutasali ke dakosta kola na via pasi wana tia koma place aza. Nzambe mutasali Diego na via pasi place azwa etia zala o azal lelo. Azala ki kutu na monde musique mi komisi PDT. Yo ozu batuana olingozo a gloire na bango nzamba pesi bango o rendre ngo ke za sacrifice nzambe te za sacrifice ba PD. Donc yo ozu gloire existante à Diego na ya dakosto komisi bango ba PD. Ma chérie mon frère, va chercher les visas de Bandundu. Toi là, tu vas payer. Okofuta. Ba maman, boza maele. Réseaux sociaux za place bozo osunga biso bandeko na bino ba congolais na ba congolaise. Eza place boyaka ko se distraire. Oui, mais il faut boza na biloko botalaka. Kotala ba maboke si la belle vie ba nani bandeko na tout, c'est pas mauvais. Kotala pe biso ba chroniqueur, c'est pas mauvais. La foi vient de ce qu'on entend.
ozotala yango epesa mela yo yango esala mela bana yo parce que eza foi oyo ozondimela moto oyo ozotala. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Yoza moi c'est libala otala akaba PD. Yoza moi c'est libala o soutenir akaba PD. Yoza moi c'est libala ozo courir derrière ba PD. Oza moi c'est libala ozo soutenir PD a panza libala ya moninga na yo mwasi. Un bon attendeur Saline ba mama boza maele. Suite émission ezoya.